mama botana. Babia bota oui. Eh, ça boki mi mabotana. Moi na mi mali boso age mona oui. Babia la moi. Zela to ke bia zela ko boya tibongo. Osola babeti. Na yo no na kiso bato asebo sola babula mi mabotana na théâtre. Mi madame mama nani. Oh mi mabotana mona maboka bi ma yolo baki mi mabotanga. Ba ba vile ba sa ba linga ba mi ki akota vile ba ndani. Ba 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 misala ya mabe mi makala ngoma kotombola. Ata mi mama wila via uya mi mati. Etali bango nani. Mi mana mobali na ye. Ba ba mobala mi mate. Cheki la vie privée. So na solo le ngongu ke pona pesi na kanda. Mi mabota mutu te. L'amour n'a pas d'âge, on va le bar, on va changer. Nous avons bien moi na siko ka mima. Tana otala be tana na bonso ni basala maboke wale ba bimala bango na bango. Tana otanga ba komo na bango. Non. Attends un peu. Où allons-nous? Donc ni mir mama kati. On a ko tuka muninga. Bango ba vina bango ba pasha ba tika rango. Bango ba ba pasha makasi ba ko la pasha. Ils ont mis le matin. Ce qui m'a né wolo ba soki soi-disant les kana na et ça ici konini. Ils ont pu prouver na ye etali mutute o beta masona bino pourquoi vous allez ko beta masona ba tuni mama mi ko la nini. So ko fela mbale etali ya vi prouver na bino te. Ay ko linga tata na to mama na to leki na yo. To bala mama na ko linga to mwana ko linga ya bomiye. Et so ngo poani. Après mi ko so be o ba mi so be baza ba to mi seba ba ni mbala ba pasha be ba asha ba to baza wana. Pourquoi ba kama na mirma? Pourquoi? J'ai pas touché. Mais m'a respiré. Oui, pour ça qu'il a qu'un carnaval to yebité. On peut salamaka qu'il a qu'un to yebité. On peut comme il y a Willow. Et dans Zambé, j'ai qui attend le coup qui flambe qui n'est singi. Il y a combien de temps que ça t'a mon bien filé to mi se balier ko tchalo ko tete. Na kufi na ka liwa Nzambe. Puis comment autant on a que la fille. Peut-être que vous appelez on peut y être. Elle va suspendre bien ça en Cardozo. Dans le pas tu vas suspecter en kaka cheki. Ngana banya nga mutu te ngana porte parole mutu te. La côté la nga pe mutu te. Fini Cardozo makasi. Yo kana yebiso eti ngai mutu tangi. Nazo nga te penso pour passer bonjour te. To so la pété et tout. Peut-être que tu vas na kana musika. Pour la reporter la pété. Qu'est-ce qui prouve qu'ils a payé? Et là on peut des prouver. Surtout en sous nous le pena pas si mingi apesi baninga ne confiance à le lo moko boye pe kaka po kaka. Mama kamu kaka wana wa wiklo. Bako chapela kumu pe kanga no munoko ya tanga no kaba message. Batanga kikombo a Cardozo bongo ma yeninga na pamba te quand même. Na biya ya ma yeninga na peka pamba te ba to pala makama mukima yeninga na pamba te. Kongo za la kana pia kama to fetaka. Kongo za la kana nzala chaque jour par etonda. Donc ma yeninga na peka pamba te. Moni pamba te wana, ça la peka pamba te. Acheki. Et donc on a un bolingo ezala. Qu'est-ce qui prouve que l'héritier est abomi à Willow? Tout ça va profiter. On va s'intéresser à qui on a s'intéresser. Oui, peut-être pour baigner na temps moko boy. Même ça qui fait l'icolo. Si quand on a la petite nasuka, ne va benga qui on a soutenu jour que na Willow. Ce qui fait ayete. Là, tout le et le comme ça parce que parce que c'est comédien mo cannabiso. Tout ça ils attrapent à Congo. Aux la poto, aux besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a la scène. On a abonné de Rolex à ma perruque. On a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ma coupe ya Milai. Vanessa Airwig. Azar on a la prime encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je vais vous nanga au sol la canine pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, on a mon kona sailaka, et telisaka, et ça pour na teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour na commenter kaka, ba crème yama beaucoup ezali. Ma crème, il y a ma lèvre rose et allez. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup. À bientôt. Ya sika
avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert Nanzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mimi. Tokiei. Bonjour, bonsoir, bienvenue à nos fidèles amis téléspectateurs de Exemple TV. Merci d'être toujours nombreux de nous suivre de partout. Merci pour votre patience, fidélité et amour accordé à votre chaîne Exemple TV et votre émission Vérité Plus, accompagnée par Jocelyne Mbongo. Merci d'être toujours là, merci de nous soutenir de toutes les façons. Dans le baraka, pour soutenir Bisso, et attends, on continue la chaîne pour la première fois. Abonne-toi, active la cloche à notification sans pour autant oublier de liker. Ceux qui posent une suggestion et ça bien au comme la biso yango au salango na bolingo na amour et ça la biso bien pour ceux qui ont fingi et au sala et l'autre ça va rien changer. Alors toujours na actualité, tu continues toujours na actualité pour à la chaîne mode le belaka maramboza na actualité, marambozo le kana oui le kufa ki to monaki ba voyez c'est moi qui na ba groupe ya WhatsApp ba artiste et comédien qui ndaki zonga qui donc marambo eza ebele. Alors le autre ça analyse na biso na une pour moi, Flore Makinisi, Oyazana Bisso Awa, après va spécifier Bisso, ndenge makambo des okendele. Alors bonjour Flore Makinisi. Oui, merci beaucoup. Bonjour Jocelyne Mbongo, bonne année. N'a pas bonne sur exemple de télévision. Ah c'est ça. Bonne année à tous nos téléspectateurs na Bisso. Bonne année à Mireille Wassa, bonne année. La bâtonnière surtout va passer Flore Makinisi confiance. En 2022, Flore Makinisi à Mirabino, va bien émission de à 2023. En tout cas, il y a des beaucoup pour abattre les bisous. Pour la compétition, Jocelyne, comme on a été une grande compétition. Pourquoi tout dans l'année Covid-19 est bon ma bateau. Bateau ba kufa 2022 mais qui mo pépé non, bateau ba si là. C'est tout là qui dit ba fait ba ezuyo. Ah parce qu'on a batali ka ba bien fait batali ka ça biso ka ba bolam. C'est ça. Donc ma wana ka li kona biso ya on to ko kota 2023 pour moi c'est là qui moi joie mon groupe ça joie. Là qui moi je te da joie pour dans 2023 on s'est kaka na bana nzambe bato nyonso balingaka losambo bakonti kolinga losambo po nzambe aka moko. C'est ça. Nzambe aka moko bosayi ye bokulu josina kokanga na opema sikoyo seconde topema te. C'est ça. D'abord pas kufaki toleki ba onelo te josina grâce ka nzambe ne tozana bomo ngisi batu là ça va que non liwa ezelo ko sala ngo black te papa langa kenda est ozonga je ba momie lundi na soli na ye ba 21 ba momie minuit donc place na banga ko ça va 27 te ala ki tete wana benge ye ba benge lion
lion alobenga lion mwana lion aza lion alaki arc-en-ciel talaka muta arc-en-ciel ebima donc tia kita pena na relaxi que non tokulisa nzambe yango en tout cas napesi merci nazopesa kaka matondi merci na ye mpo na bolamu asalaka mpo na bavie na biso mpo mpe mama ozomona oyo oza yanga na oteya Jocelyne tobanga nzambe mpo place tokendaka merci beaucoup Jocelyne yo mpe babona nde na yo en tout cas merci beaucoup kitoko oyo opesinga lelo eza émission nanga liboso ya 2023 tara yo nari na choix te mpo eza ya palais merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Flore Makinis. En tout cas, on appelle la bonne année bonne fête, bonne année 2023. On a abonné à Biso Exemple TV, Tolingi Bino Makasi, bisous et belé la place Bozami. Alors Flore Makinis, tout le monde qui na carnaval, il y a artiste na Biso, musicien, héritier Watana, la salle carnaval tant Wautaki, Azatozaki na aéroport, tout le monde qui artiste et comédien. Bazala qui peut belé, baya qui peut soutenir artiste na bango, musicien, talaka ndeza bamusu bazala qui invité. Parce que l'on passe mingeza que na katia carnaval on a to perdre artiste et comédien moko na kombo ya Amilo, Awilo pardon. Aza artiste comédien moko talentueux azala qui vraiment mutu moko abana ki ko pesa oya ye ya kati arna ya bana ko bimisango en tout cas bana pe ko se pesa bato ebele mais pas si ya mingi eza ki to perdre ye na carnaval ya héritier Watanabe. Alors yebisa biso passe na motema tiki mwasi na zemi et tout et consort passe na motema na ba artiste et comédien. Oui, merci beaucoup mes connaissances d'abord la famille biologique ya Wilo puis mes connaissances aussi la famille artistique Mobimba biso stole la Wilo. Moi j'ai eu aussi le temps de rester avec Awilo ensemble l'année nini zapeta ko solo là arrive na camarade tu vois camarade donc Awilo c'est un frère pour moi to solo pe belé to kutana pe donc tu vois la presse et tout je n'aurais ça mal ya Wilo so Jocelyne a la tête. Donc, et puis quand on a un niveau mon soit idée, nous avons quoi ils animent. Ah oui, on a azata oui la coupe. Lui ils ont le mot ce que bana côté à Jocelyne Mebele, bati comme un monsieur à vie, ma belle. Ah oui, les autres frères moko. On a habité à Barasso ta coufi, tu vas toujours là mon non. Tu n'as pas tout là qui s'abattu que mon toi zaki boy, mon toi qui boy. Ah oui, la neko c'est kaka. Donc on a bien Wilo. Maman lo baba te belo ba yebi ngana bi ya Wilo dans la zone on va na Wilo zaki ba camarade vous êtes proche za mwana ba maboke pourquoi ngata maboke ba yebi ngamuke bele na tolote na otanga na mamoke wana va na to longe banda na yema tonge sika bata baboke ba yaka mamu ndele ya kufa ba Barcelone ba yebi maman lo ba shima tondo ba yebi ba mire malaka lon ba yebi même sous on s'est fait ça même sous à l'époque kozwa site tanda pour tourner comment dirais-je, Nzonding. Ce qui passe hier, Jocelyne. Mais moi, je vais réveiller le matin, avant qu'il des classes, na lui qui va nda ko ba si ça même il va Nzonding. Na butu ya na autre classe dans zone donc ko ba porte tantine. Eh le maintenant ba tourner. Dans la ko singa ba site. Ma soeur vous ma proche na bango. Donc proche, il y a tellement beaucoup Jocelyne, il y a tongo. Oh le bata presque l'homme avec un Flora, na chada Flora à l'époque. La chef Matouza ba yebi, ba jide ba trésor lost. Na ça venait ba tellement beaucoup alia kala. Jérémy Matondo, Barcelone mon ami. Oui, donc voilà, là on a le bac. Tout est musique comme Damati, ça la carrière là à jouer. Na ba Jérémy Matondo. À mon enquête ça m'a kinisi dans Flore, il faut qu'on jouer. Dans jouer sanga et pas Jérémy Matondo, trois tableaux, c'est à Wilo. C'est vraiment télégénique. Azaye mtema malamu. Abino ngono kitoko makasi Flore faut qu'on takana pièce. Na kota, on a quand même na jouer à 4 tableaux. Donc lui à Wilo est blessé là. Et blessé à Makasi, ils ont dit là, ils surtout, dans le col au bâté. Ils ont même tapé ça, même taboto là. Et puis Nicolas Moto, ils ont pas été bon, ils ont connu Jocelyne. Pour qu'ils soient mataba moto, ils ont connu moto, bah le chilo bolingate. Ils ont moto Makasi pour baketch, bah on va aller faire baketch. Ils ont baketché. Ngali ngana moto nanga una leki pona beke moto so ngwa lever ngana ko tchalo ko bato bambani biso bato peur de vie parce que yo lingo peur de vie te pona point l'intérêt to zelote même ta ketcha ko ok bebe ou a bloquer a botolo tout asala pe msu mabe mais ngali ngana moto ezaka mukolo ya Wilo to mona buto to soki na cimetière de matonge tin met nécropole akena moto azongi mais Flore et faire ko kufa na carnaval ya héritier Watanabe non mais c'est Watanabe ba mutu Cheki, on a des débat inutile, on a des sans impact.
héritier Watanabe c'est un musicien aza mutu mais babita amoni wasala ki accident ba meka ko joindre non amoni mais héritier Watanabe de réaction héritier Watanabe pe ayeba kite ki nom to kufa na carnaval na mama ba bana ko so ba musicien bazo fali bazo héritier bazo Ferregola bagenda ko zo héritier na kati bato bagenda ko zo fali artiste ko bazalaki na kati bato bazwa Ferregola artiste ko bazalaki enga ba te kaka héritier nde comme problème non awilo nzambe na linga zo molimo na et puis manakimia to ko ba te héritier lié pour toi ba profiter Jocelyne mukamata mukanga héros maman nana mwana na 7 ans bébé c'est ça ko bukana te na on se margimo na sur parole na na isno héritier tabomi ba wilo ba le bec héritier pourtant ba benga héritier pour ba ebise ki pona marambo activé salama tellement que azaki trop plus na marambo yana lobi boye bengi mutu na tanini photo e ba pena ko papa bengi mutu na tanini même si ko benga pe mutu abele lo mo sala quoi abele ba stade on enta kate ko beta stade ezali bala nguba te mama ko beta stade martyr wana ti aki wana ki occuper ma bebele tant mo bengi bon peut-être position ça qui oui peut-être que aban ay réagir ça qui était parce que ça qui était parmi ba artiste oye a invité qui c'est pour ça peut-être ba réagir ça qui non que ne peut à Willow que ça peut héritier ça peut inviter pas Willow té ça ka leader peut-être un sentiment ou soit akena kena muto on appelle wata appel leader na dans ces héritier moko azaki ce qui moi c'est ndeko na privé wana té wana kota té wana vie privée on est quoi ya mbaraka té wana pena ko bukana té wana pena no répondre ngo té pour vie privée na bango akende ko zo semer qui na danser moi je m'en fous o etalinga té o c'est important nga non le la Willow parce que à Willow azaki pour nanga la ki cher pour nanga temps ya ko sola na Willow na bana na Willow elle na Willow vous comprenez nda juisanga na tableau et pas gérer ma tono c'est à Willow donc on a zoka na motema zamenda yebi tu sais mais on va les ondi on va lobby on est sali héritier bomi siko qu'est-ce qui prouve que héritier mtabomi à Willow tout ça va profiter on va s'intéresser qui ndé on a zolo pour s'intéresser oui peut-être au bengi na tamo ko boy même ça qui likolo si quand on t'a la petite na suka ne ba benga ki on a soutenu jour que na Willow ce qui fait ayete là to ba eloko mususu parce que baza artiste c'est comédien mboka na biso tout ça ils attrapent pas Congo tu sais il y a un héritier Watanabe à sa fierté mboka na biso d'enfant on aurait pas artiste wa kufi surtout na carnaval na c'est ça vous comprenez il y a une futilité na banalité héritier à Willow et que zongi okuna Cardozo aleki azongité ya mais que Jackson pas kufa pe pas le bac azaki na kati ya cortège tende elo oyebi eloko yokanta biso YouTube oyo tozanga kapa matière ezaka ke safika okilo moya mukie oyo ko sala ngona ndenge oyo lingi yango na yebisaka yo to yeba otomi ba otozali po zo misa ba kia héritier ozala ba profiter osamba na l'état bongo te cheki bon ba kiti ba sa mission ba ko tato ya héritier bomi mutu est-ce que bazo yeba kiza eza déjà eloko mo bisa mo oko yo so ba zio ki ko samba oko samba te et ça ko tuna yo tana ngena ko samba kantation na mutu na cheki ngo na yo zalaki tango na kenda ko bomela cheki mbeli zalaki ozana ba preuve zo la kisaki ngai na bomiye so ça cheki osani et puis tu vas kango atata c'est mon complément Orlando te oko se trouver na solanier masuba ba donc on va la kashoko bakangi yo doit remettre ma solo où ils étaient où c'est important à lui nous a laissé de la à Willow comme bon ça jeune kaka boy kaka boy le jeune garçon en plus ça qui moi copine et wana zemi et puis moi c'est tout té pour moi c'est la minute le soir je vais taper sur après une année belé on a un job naé au balé ou soit je vais pas gérer moi les familles à Batou famille moi à Batou bolongoli moi na moko na libota nana ko songisa ye mututé ata wa bota mi ezayete ata bota mi ezayete a Willow c'est à Willow yango to nito sala kimia to le la Willow na kimia bakunda Willow poni kasi ba kufi ba sujet zanga raté ya pela liwe musupe mutu ba ko fa sujet pe ezapete bokundi pe mutu ezaka baliaki balekisaki basalaki non oye pour ça ka Willow kene carnaval to yebité o pe salama ka Willow kene to yebité o pe komeli a Willow ezan zambe jeki ata loko ki floma kini singi ya komiti na bakisa tata mwana bina fila to ka mise balie ko tshalo kutu itete na kufi na ka liwa nzambe poso nzamba permettre peut-être poso nzamba permettre te nga floma kini na kufa na ko kufa te liwa zelo ko yeli e makamba nzambe eza muto mokilité OK non mama na nga so na kufa sombela nga liwa to tata la nga te na peso exemple pas zaki arc-en-ciel lion mais là tout ça muto na sama bele chef coutumier akufa ba na so ba yeba telemia arc-en-ciel bimate moi j'ai l'église église amu to moi ta passer moi arc-en-ciel mais abimisa arc-en-ciel na 50 conteneurs azaki mutu munene
au biso mon balé to bakite o yazalaki antoli ko lobaki tout peut arriver on pas kokufa to ande ko beta masolo te que non pour on a ba preuve te cheki on l'autre mais on a ba preuve te bon tika ko comme c'est no kona et comment moulai to respecter pe awilo pas akipe kaka lokola biso c'est ça moni bezo non pe mutakufite hein tout a tina suka lokola ba musicien ba reconnaître plus artiste et comédien vraiment jusqu'à la fin tout la oni ya rosala pour to ma besima maintenant les campé comme tina suka te si ko to rodina makaka asali bota on a ko luka ba CG pa pamba. Alors Flore Makinisi kokoloa ba toi ça matalana ouais les qui émission lobi n'importe quoi ouais ba ke pour lo bakino on n'a pas besoin de ça. Alors Flore to continuer na émission na biso to mona ki ba artiste et comédien ba créer ki groupe na bango ya WhatsApp parce que ça ramingi ceux qui ba kufeli moko na bango ba créer un groupe WhatsApp ba sola makamkanje za mamba ba matanga den to sande ni ekende ba na pe ko sola pe ka makambu ya ba awilo et tout apparemment on se luzo la tinda ki voice moko na kati ya groupe voice wana ke ko se retrouver pas héritier watana na lobara bien venanga ansuzolo ya venanga ansuzolo o Flore Makinisi yebi venanga tanga ba poto wana via yebi na ba ba balingana te sheki confiance exacte par la confiance de tout ça ba sama ba ta intérêt de loko na lobanga émission so ya royambanga et petit ba yana yebi mamunga yebi saka bango ba ta intérêt ba ndaka ba profit isa mabe ton groupe chez qui to tonga ka biso mona biso moko wana uzi voice wana obimisa ta to ina mutu ango est-ce que izalaka te est-ce que oyo sali muninga so ba sali yo sepela eza kitoko te ya ona senga bato maboke boza bolingo na te poani un bon année à Belvique Kandi la patrona Belvique Kandi la patrona Flore Makinisi alinga yo merci maman nazwaki loso ayela lambaki na bonne année nakukuta mukua na liaki ozana bata boya la douce na mais Flore okabeli biso te bwende non tu vois ka bapesi nga pe muke ah soko ya kolina koliati yo campus ya tu sera transport esenga mongo ebele donc voilà balingana te bato maboke balingana te nga na yebisaka yo nga nde naza na yebisaka bango nde ba vérité ebele wana bato baintérêt makasi amour eza te hypocrisie eza makasi eloko bongo atie na groupe émission posala nini mpo olakisa bato ke yo oza nani to tueki voice na kati ya groupe etambo pour ne pas citer le nom de gens tokuteza mabe tolingana bolingo eza te ndeni voice na kati kotambola makasi yo voice na kati kotambola ndenge nini ekende oyo aloba pourquoi bosala yango bongo mpona nini onta babi groupe ntango basali groupe c'est pas ba artiste baponi yo baponi nga c'est que esenga fo tozala unis ensemble eleki kolobake groupe wana tosali eza basecret na biso entre nous eza permis teke elongwa na groupe ekende ailleurs. En plus, Flore est tamboli partout. Et puis partout. Et puis, il y a la musicien, il y a la musicien, il faut que tu est-ce que vous ça? Même si tu as caméraman, tu as 4 caméramans, tu as 4 tités. Et puis, comment vous avez la fille? Peut-être que vous appelez un pays. Elle va suspendre bien ça en Cardozo. Il y a un suspect en Caracheki. Il y a un moutoute, il y a un porte la moutoute. La côté là, il y a un peu moutoute. Fini Cardozo, ma casse. Il y a un bisouet, il y a un moutotangi. On a un bonjour té, tu sois la pété et tout. Peut-être que tu vas dans la musique. Pour la reporter la pété. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont payé? Et là, on peut les prouver. Ils ont que le corps va suspecter, va baiser. Mais les gens le gros. Oh, ils sentent qu'elle a culpabilisé. C'est qu'ils ont. Oh, tu sais que tu as bolingo ezala. Bata maboke boleka mungwa, boleka naka mungwa. Pour la nuit, vous avez bolingoté. Et bien, vous avez vérité comme va finir. Vous avez et comme ça va agir. Balobi na biso. Chroniqueur va nous zoelo, oteka ba romo. En plus, la soupe de ba matière. Voilà. Tant que nous na matière. Est-ce que ba chroniqueur tu vas en groupe na bino? Ngai chroniqueur tu na la robe na ya 2023 et donc ça la cabo. Dans la groupe na bino. Tu quand nous na matière, et tu ko lobelango. Et comme que biso ka bala mabe, bolingana. Bolingana. Donc tout le monde est suspect, boyo kakate. Ba confession ni mobi pesa na ba confession ni mobi pesa na. Ba pesa na ba confiance té. Surtout en suluzo le pena passe mingi apesa ba ninga ne confiance ale lelo moko boye pe kaka po kaka. Mama kaka wana wa wiklo. Ba ko chapela ko musu pe kanga no munoko ya tanga no ka ba message. Nga ba ko musu yana loba na ngate. Nga le bella ba ko ba artiste mbim musu ça mais na loba na ngate. Na boy ala nga lobe ko mabe. C'est ça. Pour la melinga ya ngopola que je suis. Ngopola tete na linga ngate muta mankenga. Pour nous manquer un respect à Cheki. Gardez bande. Nga na to saka mutu nyonso. Na pesa mutu tout respect.
Il a pas respecté la flèche, t'as les flèches de retour. Ce que pour ça la bongo, faut ne bannir non ça là. On vous appelle la groupe mon peu quand on entend un message. Parce que cotisation paie ça. S'il y a dur de prendre au lobby. OK, au-delà de pour n'a pas ça chez qui confiance non tout le monde est suspect. Vous n'avez malade mouillé sur chez qui. Vous n'avez malade mouillé sur qu'est-ce qui pour que ça y est. Et puis n'a pas à lobby que non, il y a quand même non. Pourquoi ça peut pas te payer pour ça Kachuana. Moi ni les amis du village donc bien. C'est parti pris. OK. Habite aux habits sur la katikati. Toi ni pour ni contre. Au lobby dans ma roboma oui ni ils ont prouvé. Voilà la preuve répondre. On est dans la voice. N'a pas lobby que est-ce que là on est là que ça y est m'tabis pas forcément héritier watana ba bloquer ans dans les réseaux sociaux nyonso. Non mais oui. Donc ba baby c'est qui relation na héritier qui to. Moi ni ka voice to ya on a né ni ça volonté lo. On a né ni. Voilà yo. Yo muto loba. Bon bloquer on va faire la ans. Bon ça rappelle bon ça président. Bon ba tu ya les memia. Bon ba tout pèse sa valeur. Mais Fleur, on est pas qui combat Cardozo, bon, on m'a dit qu'on n'a pas battu quand même. Nabi ya yama il n'a pas battu. Ba to pala makama mukima il n'a pas battu. Comment ça la kana pia comme to feta. Comment ça la kana nzala chaque jour par étonna. Donc ba il n'a pas battu. On n'est pas battu wana, ça la pas battu. Ah cheki. Et donc on a un bolingo ezala. Artiste et comédien aux ana bolingo. Beta li solo eza. Vous comprenez? Oh, yébité, vous avez profité. Quoi que ça, la monté pour que les bayo, ou ça le coup, comme son le coup là pour ça la chantage. Il y a en tout cas pas un habité. Pour l'inga na te pour ani. Oui, et il t'a bloqué. Ou t'a bloqué pour alors qui voice la voix ya Hans Luzolo. Donc Hans o peut être sur solo. On neni monto na tembe. Neni goga. Oui. On ça la ngo. Amonetka trahir donc mutu mwa bien Amonique. Comment ça fait-il monter la solarana kokena na boy? Voilà. Et ça n'a pas confiance c'est Sili. Confiance c'est Sili. Tout le monde pas pas confiance na vie. Hein? Mutu to nzimateka yo wana mutu trahir. Et comme la mobile na ko na chambre hôtel na mobile besoin téléphone bo china sambe tout le monde est suspect. Il y a des gars. Mobile na yo chérie na yo. Mo na chambre hôtel bo au téléphone pour les papa, nous na confiance na até. Tu chat sambe. Pas au la vidéo. Ah moi na mutakala na ye na la télévision. Dans la niveau confiance ici na metema ya bato. Pas si mingi. Pas si mingi. Où alors nous? Donc ni wapi. Ce n'est pas gentil. Bah donc on perd de la confiance. La bolingo confiance dans les sous-soutés. Nous les cœurs de qu'est-ce qui ne va pas? Chez nous les Congolais, nous les Quinois. Ce n'est pas bien. Et il faut qu'on ait la confiance. Et puis on a la nani en sous-zolo. C'est ça. Et puis le groupe, on a pas dit qu'on a voix ça moninga. Là ça un groupe, et c'est un groupe secret. En plus ça on fait pour na matanga, ndenge on toloba te. Ya toloba. C'est ça yeba kina ye. Fala de la ka koyosa tinda. C'est ça. Parce que biloko ngo ba sotango ya. Na so ngolo makambo nga isanga ni soni. Non on te défendre, on te pose fait la honte. Donc bon ba artiste comme ça lingate ba chroniqueur tu vas vendre kimia, ba chroniqueur plutôt va vendre kimia ba lingaka ko pousser le mot be vent mot be bima. Bébé za matière. Maman n'a pas passé tinga bola ba ngai nga no finga. Tinga ni mama ngai tikanga Justine. Donc à son pour finga mutu. Donc ouais on cause dans le cambo et moi qui disais moi tenir pousser la mutu. Moi ça me fait la honte. J'aime pas. Tu as raison. Nga ko beta lisolo on a yebi. Lisolo o ezali nga ko beta. Lisolo o ezate j'aime pas. J'aime pas. Pour dans un groupe est secret. Aujourd'hui va voir ça nous mission on pose et ça la ligne. Et pour quand même quand il y a Cardozo, est-ce qu'il y a l'homme qui a Cardozo? Moi il n'y en a pas pamba de. Et qui te côté. Oh ils a important, ils a bolingo. Bolingo c'est très important. Confiance na baninga. C'est ça. Alors to continuer car ata makambo artiste oh yoko beta bisoka mutu. To monaki to apparemment Myrma, je crois que Myrma bosola bien bosola ensemble. Myrma apparemment bana ko bimana a Wilo mais ba ye na ndenga mabe na avant ba zo finga Myrma na tigai. Déjà fingi ba lobi ke Myrma a coupé la ramibali donc a coupé les gens mobali na liboso. Le fait de vivre avec Awilo ça li ke pe Awilo lelo azalate donc ba lobi na Myrma makambo ebele kutu Awilo azala moi muke ça a commencé comment maman mobimba bongo akinde kolinga mwana muke donc ni maman botana babia bota Awilo de ça boki mi mabotana mwana mi maliboso age mona Awilo abia la moi na to ke bia zela ko boya tibongo osola babeti
na yo ndo na question bato basebo solo mi mabota la na théâtre mi madame mama nani o mi mabota la mwana maboka bima ya kolobaki mi mabota nga ba ba vile ba sa ba linga ba mi kyo akota fina mundani ba mwana ba bato ba job ba ba bato misala ya mabe mi makala mwana kotombola ata mi mama ula via uya mi mati etali ba ngona nini mi mana mobali na ye ba ba mobala mi mate cheki la vie privée so na solo le ngongu ke pona pesi nga kanda mi mabota mutu te l'amour n'a pas d'âge on va loba on va changer ngo nta bibina mwana mutu sikoza ka mima tona kotala betanda na bango basala mapoke wale babima na bango na bango tona kotanga bakomo na bango non attends un peu où allons-nous donc ni mirma makasi on a kotuka muninga bango ba vina bango ba pasha batika rango bango ba va pasha makasi ba bokola ba pasha ça mir matin ce qui m'a ne bolo ba soki soit disant les kana kana na et ça ici konini et ça puis privé na ye et tali mutu te o bete masona bino pourquoi vous allez ko bete masona ba tuni manga mi kolo anini so ko fela mbale tali ya vie privé na bino te ay ko linga tata na to mama na to leki na yo to bala mama na ko linga to mwana ko linga ya bomiye et so ngo poani après mi koso bebe ba mi sube bebe baza bato mi seba ba mi mbala ba pasha ba asha ba to baza wana pourquoi ba kama na mirma pourquoi mi m'a respiré te mi m'a respiré te botika na lo mi m'a respiré te mi m'a respiré te ba tuke makasi apparemment kufela ka mibali yango wana pe ndena oui le salike na siko loba wa liwa ya mama nzambe liwa makaba nzambe sheki mi ma bimana wile upa ezafi bive ya mirma etali bango te bango mama mi kola boko la pasha bango ba ko tuka bango baba mi ba pasha bango ebele bazami ba pasha bango bala mi ba pasha bango te poni bango tuka mirma bati ko tuka mirma bati ko tuka mirma mutu na mutu chacun portera ce qui fond à la fin mutu mtawe mapeni na ye ebele bazami ba pasha na mwana maboki wana mi matuka bango mi matuka pote on ko zaka soki lokomoza eloko bazo misa yo to lo balika ma preuve oza ba preuve te botika so ba kangisa ba miso ba sali abo kangisa ba te belé hein c'est ça ce n'est pas bien pour bala bina pasha la vie ne boloba sa confirmation zaka mir matin so ki pesa pe ya sola pe mir parce que sali pe nini et sali ni tout comme moi moi si mon mukolo mais ama ele ta sali ni tika biso to vanda eli sali nini a viola tout problème à l'époque ya kwa miteo c'est important oh mi mabota na mona bango oh mi mabota ya kwa mi mabota nga to mi mabana mona na e pa mikolo ya bato ba mikolo makaso ebi ebe baza mikolo ba bana mikolo ba zaka ba 25 ba to théâtre bakata ngonde o bana vesi ko kati 10 bango konja ko kata agiti to ba bango ne bazana ba koma bazanga ba jeune bango se ba jeune garçon zaka mi matin ebe baza ba bo tuka mima o misa mima ndoki te so mi maliaka mibali posa ba preuve nango ba preuve que mi maliaka mibali non pas que vous akata ko landila ka ba via ba ko landila ka ba pourquoi Botu comme ninga pona ni botika ele la mutu bazaki na bien ils étaient proches bazaki peut-être nga tikobeto lisolo apparemment ils me demandent wila mamba yo kananu kolo balobane pisa nga siko kanda tola ni nstu pona pourquoi matoke ka question susi ko ya kana to question kanda nga zo kon kanda makasi hein poni ka bovandi la kaba vipu ve ya batu ali ko pema te anda ko gangira bango pona la patrona awa ebele ba yoki botika batu ba respirer para ba famille na bango para ba vie na bango basali sumte lo kaba okota mona teto ayeba na bino eli sumute botu kam ninga mo bwani ata ku fela mbala vina bino te ali bino amana bana bino bino mo zami mbala ba pasha ba boko na mbala ba pasha mi makota makam na bino akota ngote ngaza ka omye di village botika mona bato vanda mutu ntana vina ye mi mana vina ye poni ko saler muninga makasi boy yato balinga na rate ata pesa bongo poni mo saler na télévision bongo et puis mo saler bato ali ba melanga na ye et bien bien ba film jouer la bango pourquoi ça ngonde ngwana ce n'est pas gentil et bien ba faux comme ça no mona kisa biso na biso ba faux comme wana ba ya pona ko finga boye yato ba ke banga biso boya ka bimba ngaso finga na faux compte ko bango za yo approche na ngani boyanga na faux compte basi ba yeba bino mi bimisa ke mi manga butu no finga yo to yeba siko ba moto na bino kitoko te a bien te osango mo poani bo tuka muninga mi mapota mutu te apota mutu te oni ko tuka muninga mamu bimba ko bonga sana famille na bala ne bala ko salir ba reputation bongo ata bimina ye amo bali de mo vanda kana liza mwana muninga mabe masuna no sala eske mi mafandi lango obolinga nako sima abo sala so ba ko yebisa bine ko makwa lobi na mabe
Non, vous exagérez un peu. Pas comme ça. Et ça pour bon côté. Mima bota bino. Soit bimana oui le tali bino na ni. Et très bien le monte. Nous avons une belle page la mona maboka za mima. Il va la page vous avez pas charge mima kota makam na bino. Bolingalité. Aba mima ngope hein. Okoma na sentiment te boye parce que bochama kona bino. Onga muninga zapi no songo bebe mabena ngamo beba kino zano sute. Vous comprenez? Botuka mima makasa botuka muninga. Botuka oh yaya. Bon bana mima page alo bela bango nani. Ba vi mvela bango ko bese masona bango nani. Bima ba personne ba beta te. Bele ba boko la ba page ba boko la ba petit chéri. Bino ba beta te. Ba lobela makam na bino te, ba kipara bino te. Bino ba sanu kapo na makambo batu. Oh, toi pour se libérer, toi pour ça souffler. Alors, merci beaucoup. Souffler, quoi? Merci beaucoup. Mais ma porte à mon touté. Avec moi, ça dit, ça me l'a pas fait la mbala vie naïe. C'est ça. Et avec vous faire mon touté. Et ça l'a bien été au finga, au tuka, au linga, au déranger. À chaque jour, la vie naïe, à côté de ma famille est zali, pe bazota la babloko. Mais ma famille, on a pas la police, on a pas relation de moussou, on a pas participer à la qui ça. Et comment c'est pas ma relation de moussou mobile na azana ya actuellement. Vous exagérez, ba muni le kola yé. On va continuer à répondre maman pour lembi en cheki. Toza la haine ya kati bongote. Yo même sous camarade na sela nga fo quand on finga nga. Ce n'est pas gentil. Camarade était hypocrite. Pas hypocrisie moi pamba. Hein? Parce que là on me là pourquoi? Ou bien ma copine pourquoi? Ba bazo pour me là ma copine. OK copine ngani. Pourquoi? Botu kamuninga. Non, pas jusque là. On a fini na mima non, mais ba propos na bino bo misamnoko. C'est pas du tout bien. Oh ça li sum talo ko tali banga ba mima. Tona ça la péché te ayako bo ala fina mima kingo na buta kufa. Boni boyo ko. Mona bata mukia na pesa pema. Mima na 50 ans. Mima bi aja mima. Mima bi aja mima boni boyo. Ko garder ba pa na bino non. Et belle bo ça va vous ça va portage entre vous. Benga ye mama koko. Bon ça va portage entre vous. Ouais mima ça va aller faire la télévision. Ah ni ko na moi city. Vous avez quand même na mawazi. Hein? C'est quand on a temps pour ba leki mwa. Si vous va tout comme ninga bon maté. Pour tout comme ninga maté. Ba ye mabe ba sali. Tout comme ninga bon le kani mwa tout comme ninga mabe. Ce n'est pas gentil. Pas bien les loges ça c'est là en famille. Mabe ande ko no ça on a ndaka nia ko batama. Ndeko no sali mabe so ndeko no saki potanage. Il va ko bomba cheki. Pas ko mami miza bango. Bango pa olinga teke ba kroni fois tineto zato so ba mission mabe ko na mirma. Ba olinga ngote. Oyi mande ko na bango. On a kambe ba boke ko tama kama mirma. Ata bi chana ba commercial. Mais ce n'est pas gentil. Hein? C'est un niveau haut cheki, ce n'est pas bien. Pas comme détruire batou. Non. Bazo blessé, ba non, ce n'est pas gentil. Ah cheki, non. Alors, merci beaucoup Fleur Makinisi, merci beaucoup na Jonathan Balenda, Bambote nanga lisusu ebele na Marie Makonga depuis Canada, Bambote nanga ebele na Pacifique Restauré. En tout cas, elle c'est ma maman. Alors, je vous aime tellement, Riziki, Marie Mukombe. Donc, famille Bello, je vous aime tellement, je vous aime beaucoup. Alors que Dieu vous bénisse. Quand on est Totio le Bana Awa, Totio le Bela A, en tout cas, Bolingo est à la macasse dans le monde de théâtre parce que le monde de théâtre est hypocrite, basé tellement macasse, on dit ma coute que ça l'eau ma bé, yewana couturier à zo ça la épisode macasse. Et là banga on va détruire. Mi ma bimala wilo, mi ma bota na. Ata mi ma bimala wilo tali bino na nini? C'est ça. Mi ma bota, mutu ma boke ni mi ma bota bima. Ba vie à batu, batu bazana ba famille, batu bazana bana. Alors ceux qui doivent continuer à salir la réputation des artistes na biso na yango ko bomisela la biso. Donc bino moka ba artiste comme peut-être pesa ba chroniqueur nzela bo pesa bango ba benga matière verment boye ba banda kokota na vie pour artiste comme ça tout muninga kufi muninga kufi ba kuni muninga te awila na za famille c'est ça mi mata bimina wilo eza vie privée ya mirma eza ye makambini mo sala tongo mini poko oya contre ba vie privée na mise en live azala raté azate. C'est ça que tu as le respect à la réciproque. C'est respecter. On a côté la même on ce qu'on déconne bino. Boké nango mapé. Et ça qui to côté. Un beau pémissé. Apé mananu. Et ça ça boy matanga bo sexy mima. Eh boké la qui excuse. Banda wila kufa na tara makoko ba wilo te. Tona boya ni. Blabla. Et l'obama kenda na mona ke muto ayeko isa mima yako maman mima
ntango apesa komi na koya tongi so na opoya biloko basembla wana ndenge na opoya tokutana cinquantenaire. En tout cas, Kane Tolobaki, merci beaucoup. Merci beaucoup, Flore Makini. Si quand on a Loba, bolingona respect et ça la bino artiste c'est pour ça la bien tout le monde a artiste cinématographique il y a Nigeria tout le monde a musu swana et kenda boete donc tout ce qui nango mabe makasi boti la ko tout kamir mamir mazam mutu ce que vous faites là ça blesse un peu alors Flore Makini si le bano ya suka qui peut adresser na bafana na open na ba ndeko balanzi exemple TV. Oui, merci beaucoup le bano ya suka que non toujours consoler la famille à Willow. Nous sommes ça la mao les a passé nous na zo kango passé. C'est ça. Kama la Willow akufana kwa mata pa Willow te. Pour nous na bato so les lisa bato. Mais OK loba ba journaliste ozanga ba matière nous aussi matière otika kate dans tous les deux côtés et côté sanga. Kito côté aza mwasi munene ana bana na famille. Boke na baninga na bino mao. Ce n'est pas gentil ko tuka muninga. O salaka pas tuka bino te. Pour les cas na bino baninga ba pesa ngo ba respect. Pour les pesa nga vie baninga respecter. Pour on manque de respect. Et on se comme tout le roi ngamima. Ils avaient ka faute ngo ba bien bango. Ata po yebi mutu basala nga beta bango na besoin ya aller ko panza minuti na matoyi. Te ya. Ngana mutu ko détruire dans la vie. Donc on va réserve. Donc on va réserve. En tout cas, merci beaucoup la famille de Willow. Vous la moi na kimia. On va battre la bino potane ko kaukana. On va na kausa pota bitema. Merci beaucoup à Belleville, la patronne, la Candy, la Bella, la Belinda, la qui la piste va monter place aux alliés. Merci à la Flore Makini ici, qui ont mengi. Il y a ça depuis Angola. Pichu Mende dans voilà. Pichu Mende va bonne année na yo. Elle en a qui nous là. Comme qui s'alignera yo. Donc je suis là pour vous. On a Zara au milieu du village chez qui. On a la télévision pour blesser mon non, je blesse personne. On a blessé à Ramouté. Mais c'est ça le Cameroun, il faut na loba. Parce que trop c'est trop. Entre Bino et la Rani. Si on est dans la on va écouter un écho sur la naïe. À ta personne, on va moquer la vie de journaliste, on va matière en opé. On va venir en salle lango. Et sous la témoigne à Koufi. Et pas la copine Nazemi. Hein? On doit soumisser moi la monoko. On va dire aux loba, on va battre césarienne. Elle est tellement ma belle. Elle est tellement ma casse. Ma lobane ma casse est pesée. On a commencé à la Sony. Ce n'est pas gentil. Qui vous salité quand ok, merci beaucoup Flore, merci beaucoup Flore Makini ici. Merci beaucoup Nadeo caméraman on a filmé biso donc volume ming pona on a lingi bino makasi quand on a lobaki na lingi ba abonner makasi exemple TV pe oyo pour la première fois kota s'abonner activer cloche de notification on a raté et l'autre côté alors de bonne année na bino nyos ba meilleurs vœux na bino nyos en tout cas je vous aime tellement de la part de Jocelyne Mbongo. Ciao. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli motema nanga ye ya Yesu na bonzeli motema nanga ya lokola abele abonza kimbeka eba ya papa na yembeli yoni bangana Dawidi ye oyo salenga ezomonana. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à sans périque, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.